Nabiso lelo boyebi ke émission Nabiso Oyo Congo numéro 1 Oyo elikaka na La Foi TV elikaka pe na JNZ News TV 1. Vraiment lelo tuzane sengo Bertrand Junga moto na nzambe journaliste ya mboka Oyo Congo nazane sengo kuyamba artiste papanke artiste on dirait comme kini na suka pour maison za la sou mingi te artiste belé au monde personne kisi eza nini suka ya mokili to nini bon ozomona babilo mususonga na kokoloba peut-être lelo ton dimete que maladie to za on lelo corona korozala oui mais lelo épidémie lelo corona batu bakomi kobanga yango makasi epupe bato ebele bakomi kokufa po nango. C'est pour cela pe ndenge moko na monde art pour lelo soki lelo monde art ekomi kokufa to pe ekomi kokende na kote moko boye eza po patience eza lisusu biso te pa baartiste mutu to alingi azalaka kilelo toboyi te fo mutu to azala na po bible ezoloba cherchez d'abord les royaumes du ciel. Oui, pasteur. Taka na fami pembe na yo moto na njambe. Yo moko pasteur ozana. Siko eloko esengi biso ba artiste to lakisa bato na nzela ya nzambe ya likolo na ba pasteur lelo biso ba artiste pe to komi pe be exemplaire moko boye e ya koluka kokota place moko boye po théâtre nanga po makambo nanga lelo ezala malamu. C'est pour cela au lieu to mi pesa na musala o to mi benga mela ke ko sekisa batu ko sepelana biso lelo ekomi kete po simba pelanga il faut na kota il faut na simba kende ingende il faut na kende ingende il faut na luka marabu moko boy il faut na luka église moko boy il faut na sala boy pona zalaka. Or bikoluka église pesa mabete église en bien bon koluka église ezala mabete yebande église ni ozokota esika na ocha makolo na ngai. C'est pour cela on to lobi ke lelo ndengo tuni mutuna are komo kufa liboso zaki are ezokufa te ba pirate biso ba sala bo mais lelo komi pe na ba clan batu na batu ba komi koluka kosala ndenge na bango. Okay. Soki yo na boze église moko to yo na boza ndako moko bokomi koluka kosala kilelo na bino ke kaka bato ngoko boza bato église moko to sangana. Bon biso lokwa o to zana biso bato église moko te ya kilelo tika to kangana biso na yo moto na Njambe Bertrand Jonga groupe Munduki ezoleka na chaîne masa eleka na chaîne masa tende yini ezoleka na chaîne masa cité po biso za Munduki to boma bato te groupe Munduki esimba me pa na ngai esimba me pa sénateur esimba me pa muya biso misato otoza bancadre ya groupe Munduki na ba artiste tout otoza wana. Le problème c'est quoi? Toujours tourner ba pièce aux côtés internet au bateau tout batala ya groupe Munduki et pas na ba site nyonso ekota quand même na site ya groupe Munduki yango moko ya moko fioti ngoma. Mais le problème est nini? Toujours c'est la ba masolo auto solo na moko numéro 1 ya fioti na mama Mado ngoma na ba propos to pesaki poto zwa chaîne awa na kati ya Kim soki lelo place bazali makambo pesi normal na roya pe na bisibino ke bao tu bazana kati ya Kim awa bolandaka groupe Munduki na chaîne Intel bo bandomo na pena fioti ngoma mais na babiloko mingi internet soki ayi na Kim awa to tournaka eleka na ona ba site na mususu mamba o eleka na internet te omoni po fioti ngoma espace ko zo na biso awa c'est la ndé ya pesa kaka ko et pas na biso ba encadrer ho to zana kati ya groupe wana ozo côté la yo vino za défenseur Lambert Mende ya fioti ngoma yeyo ya fioti ezobona ngota toto so kalata metela lelo nde ba obetanga masasi okola biso fioti ngoma c'est là omonde za boy so za na besoin chaîne oleka na Kisasa kandeke tuzawa po atanga yo tukoyi ko betelo pe nini na ba chaîne oyo biso tozala na mwa ba responsabilité mais solo lingi mama oleka na Kisasa te ti to ko bando marché suna kini to yo marché na Suède kuna
Fioti ngoma jinaoneka na kini René Makondele Fioti zoma je salue vraiment marché bena ide presse bena et marché kuna wabi Fioti ngoma tozo manqué na Congo kaka yo moko mutu montre moto na Njambe Bertin Jonga oyoki ndenga beti vraiment c'était groupe mundu ki tozwa espace na kati ya kin to bandoleka nde ba groupe nyonso le rapport visibilité na yo ya Fioti ngoma ezala na yebi ke ba René Makondele baza wana vraiment baza pembeni na yo na kati ya Suède na batu nyonso baza pembeni na yo ba déféré tout ça après c'est la René Makondele mbote ata ya boye pour mgoro ya maboke za rasute opese ata ya kudi kaka Olbi Bertin Jonga apese mbote ba déféré vraiment tout baza wana au bureau na tout ya Suède tout ba bengsaka ba artiste na kati ya Suède yebisa bango Congo pe baza na posa pièce ya groupe mundu kele kaka soutien na bango ezala pe bien ceux qui yepe na kati ya kini ezala kitoko vraiment. Voilà. Groupe les aigles de Papa Nkema. Nayebi ke soda makasi moko ba président. Si. Ezandeni programme ezandeni. Groupe programme ezali eza normal. Tozela makambo eleka confinement tozongi la barep. To répétera na India A28 na ngamba matonye. Donc India A28 na ngamba matonye na soko yo zo biso tozala rep ezala na mardi jeudi. Donc de 8h à 15h. Donc mardi jeudi 8h à 15h. On a profité pour on a lancé que tous un recrutement, toujours recruté. Artiste, papa, maman, jeune fille. Bah y a bien, bah fille y a bien, bah maman bien, bah responsable. Tous on a posé na bino pour groupe makambozo banda. Critère rendez. Critère pas chose gratos. Gratos, c'est la rendez ngana yepa nao. Donc na beto li sonné na bina beto a ne peut-être aussi ça na beto li bando le transport donc gratos. On est raté que Bertin Jonga. Bon. Molobeli. Donc tozawana. Pour un numéro, on peut sa numéro. Nasuka. Donc c'est ça. Alors, les aigles de Papa Nkema. C'est quoi la minute où les aigles après pièce sur Batubazo Land. Ah. Baozilani. Pièce sur les cas, même des Jésus les cas, boze la pièce à ce que zo ba yoka douleur. Ba yoka douleur boye ba douleur ekoye panani na nazui douleur wana ningi mamba ba douleur to ba gogoli nani ba yoka douleur kasi te eza ba biloko tozo vivre kilelo kilelo te c'est-à-dire yo ou to poser une question mon théâtre zo kufat eza pe ba douleur que yo pour faire des tangue journaliste comme moi que musala na yo ezo kufa douleur te na motema eza douleur tela kaka Nehemia fanda Monique mboka nezo zika afande sika fanda ga bite roi pesa nzela na kende na bongisa mboka na pozo kufa douleur na motema c'est-à-dire yango na bi pièce asikezo ya bayoka douleur bo vivre encore na kata ya chaîne na biso otozali mais pona ba programme akin tozo zela kaka ba masolo soki nzamba pambol biso nde tozo espace na kata kin to bandi koleka po bana kini pe bayiba pe komesana pe na biso bayiba pe komesana pe na mona bitinda ba artiste comédien Beni Adema chef nani Dias Love Diasonama pe chef Tony Monique Andol et puis Chesco Gafruina ndekonanga lisusu babengi Mama Nyota ba baza ba pilier ba moboku Oba Simbi vraiment groupe Les Aigles, artiste basé belé mais Oba Simbi groupe Les Aigles bangwana nano pour le moment na maman Brigitte Andrada yangwana ndenge le baki pona ya recrutement ndenge mona bitinda ba artiste à lobby vraiment condition ezakaka zaka moi notion ya classe bagage oyebi kokoma oyebi koloba pe bien nde yangwana ceux qui aussi ça peut classe tous à diplômé mais zaka na moi notion ya koyeba ko respecter batu ya koyeba ko kanga oyo tozolo ba pe ba chef ba lo ba na répétition et ça malamu vraiment ceux qui possèdent sa classe tous à diplômé ceux qui posent à graduer to licencié yaka to sanga to sam sala vraiment
Lazare le papa Nkema to komi déjà na suka ya émission na biso na michu na kosenga bino bo pesale bambote to ba remerciement na bino na batunyos ou bazula na bino partout dans le monde to banana ne pas ya mona bitinda ya ba comédien. Merci Bectin Jonga moto na Nzambe mbote na kopesele aussi pas vena nga commanda ya Niki Kuleta sanga bantoala abi de confiance au PC azui au PCT azanango motema Fani Kuleta GB Masananga chata ki fambata chauffeur parisien honorable Pongonde Varnod na bosanité Emerance Kalala ya lebo lutumba muto mela donc bambote kana ngwana venanga pis kontimba na Paris muninga didenda manakata Paris jemima kia mukanda na souda fie pena fanda côté mona ba mettre angola donc merci mona mo pe Bertin Chonga moto na Nzambe. Merci beaucoup papa Nkema na ebiki Griffo ils ont mikolo on attend wane ko ratete vraiment nazo betango moboko partout dans le monde boye bakete Griffo ezoya MG Fashion eza pona mutu nyonso alinkolata MG Fashion de nazolo bango mikolo yo to bandina ba Lacoste ba body ba kepi montre veste tina makolo vraiment na bekipo nyonso elingi et bandolata Griffo na biso MG Fashion tozali à partir à décembre sortie officielle nango ezali sortie officielle ezali to tiango na marche de santé wana ezo permettre mutu tout wa kosomba billet singleton $10 ozwi cadeau ya MG Fashion oyo akosomba couple na $15 azana droit pe ya kozwa cadeau ya MG Fashion yangwana le 20 décembre sortie officielle et puis tango ezo banda to yebisa bino partout na monde et sikani ni maison ya MG Fashion ezali pour que boye ba kosombaka biloko na biso babi wana coordonnatrice azawana Micheline azawana vraiment Micheline Mayula azawana pona koyeba kolandela babiloko wana. Merci beaucoup. Voilà comme déjà na suka ya émission na biso lelo papa Nkema namoni mamba papier utaka na poche eza na mouvement ebelete kwa ndenge tozobaka mikolo yo moto asimbi biso makasi mokonzi ya solo commanda Yannick Kuleta balobi sanga batwala moto azopesa makambo motema ya Fani Kuleta vraiment bambote na yangwana mama Chantal Chango bambote na yangwana vraiment siko zali na mama Clémente Marie Claire Chango babi la voix vénérale na kati ya Paris bambote yangwana Paulin Kabengele motema ya motone alingaka nana Kalambai motema ya Alain Kalambai na bosanité Solange Choba bambote yangwana Diki Luambo yangwana Arna di Pongo Ndeva yoko obosa na tepe Eric Pongo Shadrack Fwambata babi chauffeur patron puis maître Betty Gentil Mode balobi yemoko Peggy Yongo pe na yemoko Sandra Mbelo mwasi mbinga mulaya kabelo na bosanité Dudu Kasunga singa pakebo boss Dudu Kasunga singa pakebo sunga biso yebika nde tozolela pe Gimache mutu eboya suki Arlette désolé le bambote na yangwana merci vraiment na yo Sarah Mikele à partir na kati ya Luanda soki na bosani ko salanga passe vraiment ma nièce yemoko presque silutoni motema ya ridi grande sœur nanga Janine Mabuke pe Titi Mopepe Johnny Poema yemoko pupa mombaya Mr nanga na ozela cameraman na ozela caméra o la kakinga na ozela cameraman na ozela caméra la kakinga et puis na yemoko lisusu Landrine Mabasi motema nasi Mabasi caméra lobaki na ordinateur pour tout ça la musala et ozala kitoko kiama c'est mon Christo na Pays-Bas balobi papa
na Ricky Ngimbi Jogwazo linga beta na équipe nationale na kati ya Suède vraiment toza wana yemoko patron balobi mutu afandisi patron mandra joli babi contrôler bana kitoko mingi vraiment grand frère Johnny Poema, grand frère Gilles Lungongo Bambote Belé et CG Jireski mwana motema ya Olga. Vous avez un grand frère Belé. Wana tu baya na ngai na bosani te ya suka eko raté te soki raté osilika Maïja Lokwa. Merci. Voilà, t'écoutes. Maïja Lokwa o balobi meje Lokwa mama na divine Bambote Belé panayo. Merci beaucoup Nabino Nyoso Bolandi Bisolelo, vraiment t'écoutes Nabino Malasima. Joël Capital, les visionnaires. Joël Capital, les visionnaires, pièce yangwani bandoleka, coordonnant yumoko yeba belengi. Mututu alingo benga ngai, plus 243, 89, 91, 69, 646. Plus 243, 89, 91, 69, 646. Merci à toi, Fanny Malonga. Naebi kota kokufe la petite sœur. Bah, bon courage. Ozongela musala na okitoko. FM Fanny Malonga. Ciao.